Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à www.tolonacé TV. Ici à Tolonacé, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés, nous avons pourquoi, nous avons tout. Ezaki penda pasi pona croire pona kondima penda sangoyo et comme les biso to bungisi moko ya biso ADT ya kepoi o azaki penda yaya o azaki penda frère o azaki penda famille donc o penda to wuti esika moko donc eza pasi a to bungisi fait depuis le à 4h du matin au mololo et betaki partout mokili mobimba o biso surtout tous apenda étonné dans les kambango bon les kamni ne comme la maison mère quand même maison mère ezanda ko biso nyo surtout to uti lelo to bongo limité mato yambi Yesu Masia lokola mokonzi pe mobiki si boloba mama to na azaka 100% Jésus azaka mingi na mama nzambe bien-aimé famille eza famille bien-aimé famille eza sacré. Famille est sacrée, donc ça fait mal. Maman tourne ça qu'au fandate, allo bakena au fan fandi, ne quoi naza responsable à site Tolonacé, na lelate, na lelande konanga ite parce que ponga na bongoli motema na yambi Yesu po yatika la kita musuna musique non. Donc tozo l'ensemble, il y a Noël ngama, famille nyo surtout ya maison mère, ba congolais nyo surtout to bungisi muto. Ici famille toujours l'ensemble donc nanya bomi bien aimé na biso parce que tout mon grand frère na biso Monib a autokufa kala mingité to kundi Monib avewas bakenda mais aujourd'hui toujours sur la masolo mususu pe o ade a uti kotika biso ya kipoi we ranson mutabomi point d'interrogation famille na ye basaki na ba problème ya ba lopangu basaki na ba problème o ezaki vraiment sérieux to landana nos famille ndengeni bavanda ki na frère Patrice ensemble ko solo la masolo lopangu boye na boye to landa après wana to kozonga poto yeba eloko nini oyo et memi bien aimé na biso na liwa que le Seigneur vous bénisse s'abonner massivement parce que tozo kene na likambo yo ti na suka ezaki abino mama Anne Kalambai mama Tolonacé mwasi ya mokonzi merci tolandi ya Noël tolandi fa Patrice na famille à AD après tozonga sous na plateau Eli Yanzambe check la biso image à suivre Yo basangata lobika ezaki kwa lupango parce que yo mwana biso te adika posiko liwa mwana biso to yebi kwa lupango wana apo mokufa kwa lupango posiko so babazi yo pango biso to fa su different kati hein pardon vous êtes dans moi si côté papa famille papa madame azaya yo nena uti ko te nakuluba boyke oyo kano de jeke bien malobano esa ete pelisa somo moto na cesse te soki bango baboyi ko pesa bine selo te mais yoko esa moto ke ba pesa na monta ba pesi te la lobi mabete la lobi na ndenda malamu oyo lobami awa musala nzambi ko pesa eza lokola loko yo moni ba musope ba baza ba na kosa mpesa bako mopesa mona ndenge ke ya mwana lobi na sasi ndeza la bongo te bazwa kaka bako yiko zape pa mwa bafandi nango batekite bako yiko bozwa pa mwa bate baluka ndeko epesa masute biso nde toza akosa bo mwana wana abeli pona lupango na ndenge mwana wana alobi boye akenda na bangaba basi. Bien aimé dans le Seigneur, tolandi, tolanda bisonyo surtout ndenge zo lekande famille bazoloba, tolanda bisonyo so ndenge ya papa na biso papa Patrice ndenge azo solo la na famille bien aimé tango likambe komaka toyebi ke mulolo ebetaka ba obaloba boye ba obazongisi boye alors bien aimé tozala na pressé à koloba te. Tous on peut presser à condamner batute parce que liwa eza liwa nzambe muta sala liwa nzambe muta pesa ka pe nzambe pe mutu azwaka
donc mutu moko na se na moi o aza na pouvoir ya kolongola vie ya mutu soki nzambe azwi andimi aza te soki nzambe adeside te ke eloko wana ekomela mutu moko akoki kosala yango aza te makambo mingi ekomelaka biso na vie bene miyebaki nzambe accepte yango esalama bo tomoni bato bauti na ba 7e étage bakweti na se kolo yesu aboyi donc bato wana ti lelo baa na vie donc nyonso ekomela biso eza nzambe towela na kolobaloba te towela na mpe kokondane bato te bo toyeba ke décision nyonso tu ya vie ya mutu eza nzambe toutaki na mabele tozongi na mabele bino mo boyoki ndenge faire partie sa zosolola donc makambo ezebele tozo continuer tovanda na se tolela bien aimé na biso tolela famille na biso nzela oyo akei biso pe tokolanda ezaka ke mutu na mutu abongisa nde evandeli nde na nzambe mutu na mutu ayeba ke ntango nazo vivre lelo lobi pe liwa ekoki koyelanga po te liwa eza mpo na biso nyonso tu mutu akoki kosepargne na liwa aza te. Merci. On est toujours ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. S'abonner à www.tolonacetv, site ya bana nzambe, site na bino peuple de Dieu. Kolo Yesu soka sungi biso tozonga lisusu pona programme mususu. Merci. À tout à l'heure.